Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer sur mon souci majeur, partagez, likez et commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je poste une vidéo, vous serez averti. Makambu ya makaseye. Matière et dossier et bandeko. Trop c'est trop, assez c'est assez. Bandeko, what is going on? Qu'est-ce qui ne va pas avec Manike Bandeko? Ma vidéo na la bino so ozana bana zwa casque tchana matoe parce que trop c'est trop. Omoni Manike akoko matina niveau ya ko manquer Koffi Olomide respect boy po na nini. Boyo kama mabimisi na vidéo o bandeko. Non qui passe, je me suis dit mais o maramunini o omoni batu mususu il faut ba kanga bango. Yongo moni ba mambo boye mutoko o mambo mutoko cha mutuna se ba makambo dezokende Manike la fois passée aibisa kibiso azana makambo ebele ya koloba soka lobby batu ba kosala ba AVC batu ba kosala ba crise alors mambo ko bimisa no ki passe na motema ba commentaire batu bazocha ba commentaire ba bien en tout cas Koffi il faut kangisa mwana mwasi yo. Trop c'est trop. Et puis la vidéo suivante, Eza Mobali ya Manike, bozwa soi-disant, je ne sais pas, non, bengi analyste, ce qui ndeni ya lobaka, mais siko, tala Mobali naye, par rapport ya audio moroboye, et sur kilaki, batuni Manike entre Mobali na mwana, okopona nini, alobi akopona mwana. Na luki un peu audio wana, mais na koki ko serve angote pona ye la bino awa. Alors, yoka siko retour ya Mobali ya Manike bandeko na seki na lembi na ochi la bino ba audio ba voice ba vidéo pardon ya Mobali ya Manike mambo lobi na vidéo oyo na seki na lembi. Alors, pour mon que non genre ya batunini, s'il vous plaît, bon respecter Koffi Olomide azal légende de la musique na biso malgré ma benaye, malgré everything, c'est la légende de notre musique. À part non cause à musicien légende, aza père de famille, malgré ba délire nae babilo na salaka, mais quand même tous en a humanisme. Toboite Manike afanda na milliers ya musique ayebi ce qui s'est passé pardon dans la musique, donc ayebi makambo o ileka la musique. Alors Yozo le kana TV yebaka eloko ni oyo koloba po okoloba ke eloko moko memeli yo problème. Manike aleki émission mo po na yebisa biso que non mwana na ye ya mwasi bachela ki e putulu ezaki na biso ke ezaki na masanga na sucré, donc heureusement batu bayaki mutu moko amoni na nzela azo sanza nde amimaki na hôpital po na ye alobi que non eza tricage. Vous comprendre putulu hein na oloba komoko na français. Alors sans plus tarder mes amours, bolanda na ba vidéo on la bino nyonso et puis on se retrouve tout juste après pour commenter. N'hésitez pas surtout de vous abonner, partager, liker et commenter sans oublier la cloche de notification. Et une fois que je poste une vidéo, let's go. Na image prod pour la télémission na salaki na mona merveille ya zolo ba makambo habite batu na prince soki Koffi abenga Koffi obenga na mwana nanga a merveille boboma makambo ebele donc yo benga na mwana nanga po boya okota quartier la to kando ba no lala babia na masoko olala epi donc yo lingi ozui papa ozui na mwana okansenga na ko tikela bino pena prince. Donc, quand on a été prince, après sa ténèbre, après sa lumière, omoni bobomi batu ebele déjà. Nyonso ya bino ebima.
Mutu akozala ye moko mazole oyi pona Moïse Nzambe aboma ba premier ninoso pona obatela ka Moïse mutu moko me bana bakufa doza bana bakufa na yebi so bakufa combien pona Moïse pona ngai Nzambe oboma ba mission nyonso la preuve aneke na ye na biloko na ye na billet ya musicien na passeport ya musicien mususu visa ya musicien mususu billet ya musicien mususu pona olakisa bino ke il y a un Dieu quelque part Nzambe na biso aza elonga et puis Nzambe wana a livré bino en spectacle kandi na tika na bana bitiki ya bana miki nga moko etike na koka na boko la bana na douleur na boko la bana na douleur omoni je wana ya mwasi moko na mibali bolala mbetu moko na mwana mwasi wana moko alala kabino mibali yo mobali ya mobali wana mususu Nzambe a livré bino en spectacle to komi na tamba na Nzambe vous avez assez de mal comme ça Dieu va vous livrer en spectacle. Moi je suis son homme, nga kitsaye kaleson. Toi différent. Comment tu es l'élection à Teba le Sobilo Baloba? C'est le bon mouna. Moninga, nga na Jonae. Moninga, nga mo anete. Nga Jonae. Nga na kitsaye ke. Tu vas pas monnaie sous terre. Ya tikali kuna na poto mukanda. Na lobi boye poto za savonte. Ngai na vandaka na poto na kendaka poto na oke poto na zokende poto. Jamais. Ya lobi ngana to boyani est-ce que sur papier. Oh to saki mariage civil to boyani. Ok, bon, c'est bon, to boyani. Tu sais, hein, ce qui m'a intrigué, c'est quoi? Ce qui m'a donné la colère, c'est quoi? Je suis en rage. Manike rosa TikTok, na le ketchup, pour baloba n'importe quoi, t'es na vie nanga. Mon frère, na temps normal, to vandi pena boye manike ituni mendaya, aloba, na boy Yannick. Are you crazy? You are mad? Are you mad, manike? Are you mad? Tu sais, are you mad? Tu es malade en anglais. Are you mad? Eh ben non, nanga na ko boya muninga. Ya boy bandi liboso. Bon, ça va combien bandi à banda? Mais ça bandi on a eu boy wabo. Ya ngona lobisco, are you mad? Are you mad? Is mad? Donc elle est folle. She's mad. Le problème est Ali, moi si nangai azokoka ko comprendre te makambo ndenge ezotambola na milieu musical. Milieu musical eza milieu ya tindika chakal. Mais yem ta kotisa na milieu wana. Ya kotisa ngai. S'il vous plaît. Muna, ngana mécène. Nga ba mbongo na podium. Fabrice ayebi nga pli. Na ye na ngana ye. Na ko boya muninga. Yem ta boy. Bon, ok, ça va ndimi yem ta boyinga. Bon, ça va, merci. Zwana yo ka so boyina nga. Mais muna. Ça palpite. Et ça nga palpite te. Muna. Nga na za garçon projecteur. Ya tongo na mécène. Nga ba mbongo. Nga bamba affaire mbongo na bamba fali mbongo ba azo pexo le kana TV lo kayo lingi babilo na yo o tek mutuka mama mutuka peza na kati na bien na teka mutuka nga mom na sombela yo nga na bien emani ke ba moi ski ke ndenge na kwa na ye bon ndenge mabete nga pena ne vandi boyo ko beta so no manikete eloko epesi nga kanda na ya ko luka eza parce que ya ko lobate na vina eke ya ko boya nga. Maman lek ndabengi ya biso ke live mo. Oui, mère lek abengi nga. Mère lek abengi nga mais Yannick mutu wana zo boya yo azo dénigrer yo. Est-ce que ya ko dénigrer nga? Papa, nga ndima humiliation pour na momi wana biso boyebi muna. Na momi wana te pese respect. Pour na nzele wana, mane wana te mère. Moi sina ngai. Onima humiliation te unoli ape ba mbongo na ndo la. Mbongo na ye ya ko la tsanga ite parce que ya yebi ke famille na nga. Ba bêtise na ya roloba pa ba lekechu parce que les gars do monnaie souté o tira ko monnaie té na zaboye na zape na besoin pe ya komona été parce que moi j'ai un passeport Union européenne réfugié na passeport rouge a Lucas comme mo pona banana ye muto ko yeba e bon mo to no luka liboso za pona banana pona youth te pona ngate o papa nga ngane azaboye bandanga ya pembe na mani ke na ganyani oh ye bisanga ganyani. Boya gagnani pembeni. On m'a gagné potot.
A gagné Paris. On para gagner pas notre musana Nabi Nedo Zarabo, Soenga na pembe na yo. Il faut t'en impliquer na Elio. C'est le travail, pe mon lili mama mon lili. Papa na mon lili na maramunya sote za marambutu ya mokili. On travaille pe mama na ndenge mo. Papa to travailler makamunya surtout na ndenge ya normalité mais babi même la magie de Jésus-Christ existe. Il y a la magie de Jésus. Son message non pas ça maniqué. Message non pas ça maniqué ça bébé. Ressaisis-toi. Maniqué. Ouais bien. So yebe siko uti te mo yebe siko za pe okende. Yebe siko uti. E siko uti. Ba biso ba oyo. To fingama. Ba biso ba oyo. To nima ba humiliation. Ba famille na biso ezala ba humilier. Mais soki yo le kana ba TikTok na bino ya ba buzo mona ngada ka téléphone. Po yo ba ba bêtise. TikTok ba nane. Na mwana na leke chu deux fois. Ah te bon te. Te ngana lo ba vérité. On le kachola deux fois. Na bien. Manike ba tuta na ba sek ombe. Manike tokoto. Manike sokola maite. Manike me la 36 oiseaux sopi mai na nzoto ayoki ba fourmi. Manike drogué, manike me la bombe. En pleine émission faut langwa miyoye bima alongwa. Irresponsable la maman. Akimanda ku azo chambre hôtel ou afandra na mobali na fazer. Manike ba tuta na ba sexe. Na kisinjora. So zeme kota ya mwasi na mwasi sire manike de alongwa ba zeme kisinjora. Manike asambrasa kana mibali na ye ya ba fazer na nzela. En pleine émission, en 4 émissions, bi ayo qui posa ya ko embrasser mobali na ye. Mais babi ake ko kufa na ngola koreye. Manike abimara déjà na kisinjora. Bandia na mbanga balongola bilamba batuta na ba sexe. Mais awanga na kiona émission morabi à monande. Manike n'a jamais aidé le peuple congolais. Manike a lesbienne. Manike lesbienne, muta divergent Manike kisinjora, belle-sœur à Manike. Netinga de yana kena libanga 48 secondes. Yago la linga maramuté a oya, ayo karate a oya. Basa ene ngon su émission. Tandis que si la yebinga te soi-disant maloba obango ba yobara. Libanga on peut yara côté impolitesse, ba yebi côté impolitesse a oya. Karate, mais na yo karate. So simbie na juste impolitesse. Na za impolité, boki na libanga na ngate babi o yago la za impolité. Babi ayo kakate. Monsieur Koufiane, où c'est pas bango mongoti. Au lobby? Et où c'est pas bango mongoti. On va bien attention. Attention à une katang bao qui est une émission de service yena moi soit dans le bar na finge masoko Timbuka Marie-Jeanne. Ndake Koufa Miss Nanzela. Faut pas tout na Marie-Jeanne toi zaina. Et le pauvre longue mission est tambour la mission ba être sur transport to komi louf poto ke côté to okende. Baloba Maria teka le colonel. Ndi pas ko ba okende ça l'opération ko bonga. Ye wana abongisi le colonel. Azum bongo na sali bibie mo baba ki asa bibie ma okufa. Ye wana faut matabe ko mata. Ça journaliste sa famille libota tu parles là-bas. Au lobby? Ça journaliste sa famille libota tu parles là-bas. Te ba ba imba finga e botie na sa commentaire bo fingi. Wana vraiment je vous tu parles mal avec tes questions. Bordir est solo. On a bordir à le coutate. N'est bino bordir à solo que modéro. Et voilà. J'espère que Bolandi Binomoko, Bolandi la vidéo Tina Souka, n'ebi ke place boza bo sepeli. Ba msu ba okikanda, misusu ba sepeli. Mon kilo eza na makambo. Alors, Manike à l'équipe on a koyebisa biso ba vérité, alobaki mikolo oyo aufanda kimeta oloba ba vérité parce que azala makambo oyo akoloba soki alobi aloba donc batu musu ba rosa la crise, batu mususu ba rosa la ba AVC, batu ba piquer ba crise po azana makambo ya kolobebele awa bandi déjà koloba donc eza lokola bazo excité po aloba oyebi na makambo ya vérité hein. Eriozolo ba vérité, c'est une bonne chose. Ozano mutu vérité, mutu aba oyobanga no mutu te pour que tu dises la vérité, tu as peur de personne. Alors, il faut be careful, faut faire très attention. Il faut y ba quand ozolo ba vérité, faut zana ba garde fou. Il faut zana sécurité obi que non le loi te baby na na mutu boye a hôtel milanga. Il faut y bango bongo. Na la ndaka Manike n'émission moko amigeniema batuni Manike yo a aux décision ya oloba vérité
est-ce que non vérité oh ils ont ba danger alobi nayebi mais nayebi na sécurisé nayebi donc asa sûr ne loko azolo ba cela veut dire que non il a quelqu'un ou asa pembeni na ye parce que to moni ye wana bebani na Fally Ipupa abebani na Koffi Olomide abebani suna na donc bato bela beba na bango mais to moni akomi na héritier malgré héritier azoboa ki sema akomi na héritier alors babiloko genre boy eyo zoloba yeba ki oana bana yeba ki oza na avenir nalandi eloko oyo manike vana kota na video ochochela bino nalandi na émission o asalaki na migenyema batu alobi que non batrika ki mwana ne aza na hôpital pourquoi mwana aza na hôpital pourquoi bachela ki mwana ne putulu ya pembe na kati ya biloko non soki na ezaki soki na sucre soki na ndenge nini ba moni mwana ne azo sanza na nzela mutu moko ayeba ki soki ndenge nini ke no mwana oyo aza mwana manike nde bazui ba memie na hôpital alors nde ba memaki na hôpital wana bazo traiter ye tout ça c'est pourquoi pour na ye abi ke no ezana mutu moko atrikaki ye pourquoi parce que ezana monde arando bandeko omoni mutu abatami alekio na mayele mutu abatami o aomono na musika lekio na mayele mutu muso ko lingelo boule pendant des années même 4 ans 5 ans passés yozo yebate o yo surtout après donc likambo e salama o yebate ke no o mais likambo ezaki suite dans ezaki o alors tout que non siko na makambo o alobi pona Prince Babia au Prince Babia qui ça comme nani garçon asalaki émission o nani na bosani kombo na asa l'émission abi que non Prince Babia babengana qui na quartier latin ye manika lobi babengana ki mwana ne na quartier latin te parce que ye mokonda boya ki mwana aza na quartier latin pona nini Koffi abande ko bimana mwana na mobali na ye na ndenge ya sima botala quelle accusation manike na so balobi bakangai baokange makasi ne loko ka o alobi sa accusation mais ce qu'on fait le milieu bien akipango eza loi ba pc valeur parce que est-ce que bozo bosa que manike sindi le cœur akangisa ye bo bosana sindi le cœur akangisa ye pona nini aloba o sindi le cœur abimana Koffi biso nyoso tomona babimana Koffi et na Fally pardon babimana Fally Ipupa ngana bino tomona ki internet ningala ki ba che ba kraka pona nini aoloba vérité mais après quelque temps ayaki asengi pardon biso nyoso tomona ki ba pardon wana oyo ya sengaki alors lelo yo abimisi lisusu elo musupo nini azana poto y a pas de problème toko boya ngo rapidement te toko ndima ngo pe rapidement te parce que manike azala mobali moi c'est un musicien tu es très bien azala moi c'est babia babotane ba mi balé cela veut dire basala baton ebele ba yebi makambo babande kolo parce que manike peto matato kita aumeli na milieu ya musique nenga aumeli na milieu ya musique c'est que ayebi ba vérité belé na kati ya milieu ya musique alors makambo azoloba ye kaka nda ayebi na le concerné nde ayebi eza longa ba musicien nyoso ba longa na ba orchestre o po bakanga ka minor na bango ti so ba biba leka na ba télévision ba loba makambo ba chef d'orchestre ba sala mais bombe robeta mawa ba kama mato internet ego panza ne exploser ba loba te pourquoi parce qu'il y a d'autres choses au ko lobango na télévision te il y a d'autres choses au ko lekato lobango comme ça parce que yeba ke retour ekoya bobosani histoire ya Zobozi alekaka Zobozi aloba ba vérité na zo ba émission ba serana biso tozono na Congo Promo TV migenye mandosa lango aleka aloba ba vérité o asala boye Koffi asala boye abimana oyo asala abimisa nyonso na mpoasa Zobozi moi sinon abela kiliboma. Après quelques temps, moi ça koufi, yé pa yeko koufa. Après avoir koloba na émission ana.
toyebite liwango ewutaki wapi ngana bino toyebite mais c'est qui est vrai akufaki eza lokola na monde du ténèbre diable alingaka babimisa ba stratégie na ete eza lokola secret moko muto aza nango bien muto asala yo ya ko expose ngo retour eko ba attaquer yo ekozala yango ekoza pe yango te mais soki ata eza yango eke Kofi asala ndenge alobi bon si c'est vrai que eza yango pourquoi le dire à la télé pour Kofi eza musicien eloko nyonso bakoloba na ye ekoza ya solo ekoza pe ya lukuta tokondima to comme tokondima pete combien de fois oyo baloba mampo na Kofi asila to Kofi eza ndeni il est toujours là azaka wana azo continue musala na combien de accusations basala po na ye. Alors Maniké c'est pas important tu te dis que oza maman oza une éducation il faut payer sa bana tala non ba mo oyo yo ozo employé quand tu parles en public sur ozo employé ba mo wana ana soit disant moi ngai ana tala ba réseaux sociaux et amona que non maman bango alobaka biloko ba koma na mir toutefois batu ba considérer que loi mutu mo que non mutu esala raté quelque part alobaka ne mambo solo mais ma mususu ya solo yomba lobaka toute vérité n'est pas bonne à dire eza na ba vérité mususu et kotisa batu na se ya kunda olobi vérité après quelque temps osimbi touche Rafine Tumba boyebi chroniqueuse ote kokufa boyebi aleka ki afinga ki Denis Lessi boye na boye patati patata afingi Denis Lessi neti na film mais tala lelo hein afinga ki mama ami naebi na commentaire wana oya finga ki mama Kofi Olomide tan mama akufi munoko etengami. Moi j'ai été choqué franchement la façon fi azo finga nabi mais comment mutu yokoza na humanisme te mama ya moninga ata bozala rando ata la pure ennemie nanga jamais na koki ko finga ata mama na ye o akufa déjà na finga na ba façon non afinga premier commentaire ba chaîne émission na mutu moko aloba commentaire wana ezaki ya liboso aloba omoni yo ndengo fingi mama wa Kofi oyo tokotu na quelques années plus tard okolela commentaire wana nga na tangango ba série kaka Kofi siko ndenge za ba vidéo na ekomi ko apparaître na konti na YouTube place ça ki émission wana mama ami etala maka mais ce qu'on a mona commentaire wana na sala un coup de screenshot na kangiango photo na bina on sait na sala kango pe émission hein so olobi otala bien au mona na émission na ngai ezali mais ayebaka te na minute tu vois tellement émission etalamaka amona amata azwa succès mais après combien de temps neto loba na télévision boy télévision ka neto loba boy eko matisa yo eko kipe ko kitisa yo oko matériaux zo mona zi succès hein bato bazo mona yo mais tu ne sais pas banani ba omona yo banani nde ba otala yo quand tu parles yebake ezana bato ba otalanga na bato mususu ya ba dongolo misu bato ndenge na ndenge ba otalanga quand toi tu parles merci ozo loba yebaka bato marque na marque ba otaliza bato mususu ba otala ba olingelo boule ba osepela nde ba omona ote alors tozonga na sujet ya mobile ya Manike tomoni mobile ya Manike aleki wana pona koloba Manike ozoloba nga boye pona nini d'ailleurs lobi oyo boyinga boyina boye botala no mobile ya Manike est-ce que ça mobile normal est-ce que ça mobile donc au moins mutu moko aza envoûté mutu moko donc bazui mayele na ye ba osalela ye oh Manike azoloba oh aza mobile na ngai ye moko azoleka non tu es mon mari to sala mariage civil donc bon on comprend dango hein eza na nga bolingo ya ba réseaux sociaux donc ba olinga na bango kaka na sentiment basa ba vidéo basa embrasser basa o bakoki ko sala ba osala bango pourquoi parce que ba na posa buzz ba na posa mokile mona bango donc quelque part c'est comme ça pour ceux qui mobile normal au mona ke no mobile mo ya ku azana ku donc comme na ke no azoloba mais azana kuiti tala mo mobile azobimisa au moins si na nga na kitisa ke sous-vêtement yo boyo kana makambo o ya zoloba
siko na mutu responsable na bato pe ba opesa ye maniki ala somo nazo ba susu ba série na kendaki Kin. Quand j'étais à Kin, tout ça là qui émission na maniki émission tout ça là qui bande onangai maniki ya bo ya ligne à $20 na sala azana baloyenge moko na sala te jamais wa ba série na zo régner ba 2021 na kendaki Kin 2021 ou bien 22. Abi non ça l'émission tenga émission ka 50 ba msuku ba pesa $50 et yo pesa $10 te et $20 kaka wana skoto kene to bando ça langue pas Mike Lokamba na plateau na e ba série na ke Congo sika ote na ko sala te boina aboya ko ngabi na bondo yo na nini yo fanda na boyi na ngapi na fanda $10 nanga ti na monika ote apesa kasi alingi mbongo manikyo nandenge to pesi na pesi ebo to sali pe émission be on sali émission qui to quoi moi si moyindo aussi Afrique comme suko kumisanga po nini azumbongo atie na poche. Donc moi je comprends ba émission nyonso bo mona manike le kanakana asala ke émission fele to kosi en lobate ana posa mbongo. Donc moi je comprends que ba émission ba benga ke asala kawana il a besoin d'argent. Comme mbongo wana zolia wana yeba rappel loko nyokolo po zo lobe loko tuchi bordure. Mokile monyo que non tu as parlé bien, il y a pas de problème, mais you have to make sure eloko nyo koloba po ko accuser muto koloba muto sala ka muto saba mais muto ngazo linge lo boule quelques années plus tard pour le que non ya ngaza mvuluzi ngaba osala ngelo côté sans mvuluzi merci na ki vuluzi na yo muto ko sala lo côté muto ko simbote merci mais yeba ke ce qui est une fausse accusation mitalio mais ce qui est que non ils ont makambo pe za solo parce que mille musique ils ont makambo belé hein po toko mela mutumbondo te toko baka que non toko fiolo mide o soki nanité musique ils ont makambo belé ba musicien baza makambo basala belé pour nous succès ça hésité hein yo kaka sentiment na yo ofandi o composer nzembo au côté studio au beti musique mokile tali pe sepeli na yo et ça hésité. Et ça hésité, mzee bo pesa li pe kangi pesa li succès. Bandi, et ça hésité. Mais ce qu'on bato ba na mila musique wana ba mo ba ibi marmonde fonctionnaire. Mais ibi très bien marmonde fonctionnaire. Donc il faut faire très attention. Alors, merci beaucoup Bandeko. Bomoni pe la fille on a chez Libino, elle a complété pour na koloba maniki amilagane biloko moto yango esala ke boy en tout cas bino moko boyoki la façon dont alobaki. Alors, merci beaucoup bandeko nangai, bino matbolinga ngai, nga na lingi bino ya trop, je vous adore, je vous aime, je vous amour. Boza toujours connecté na émission na bino avec votre humble servante Bibiche Mbombo. Merci beaucoup na confiance oyo bino bozo pesa ngai. Merci na ndenge bozo la émission tina suka, vous partagez massivement la vidéo, partagez, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Donc ceux qui vont partager bobi que non il n'y a pas sanga makasi ya osala la bino musala. Merci na ba papa ba maman bato bazo encourager ngai, bato pe bazo féliciter ngai en tout cas merci énormément na ba courage na bino. Alors tu veux que Koffi Olomide as star il faut en monter ma makasi. On va vient qui star oyo to luka. Bato baye bangai mokile ye banga il faut zala motema munene po sokoza motema munene te okosimba touche okolela oleli soki oleli okolela yo nananye kilo ya bolingo eleki kilo ya babeton eleki kilo. Donc il faut make sure pour ba ko bambo lo hérité kutu hérité watanabe kutu babamba ki azana 4 lettres. Hérité 4 lettres, mais les lois azakaka. Monde à musique, c'est un monde à 12. Baro bête 12. Tala Mimi Chikeva, jour enterrement nae. Au moni fabriqué ça rend à concert, malgré concert en à Kenagi Matanga, à quel cimetière, après Robert à concert. Au moins que la vie continue. Festival les acquis le même jour au corps, il y a Mimi Chikeva, et Bandai Okene na poto. Donc, on moni, surtout, bateau, se sacrifier pour la musique. Yeba que, le loso qu'on a eu problème. Les loso qui ont koufi. Il faut yeba que,
musicien oyo ozokumisana akotika makambo oyo azosate po aya kaka asa soki nini oui bakoya baassiste nde tomonaki na matanga Mimi Chikeva Fally Ipupa yaki assiste etu Kofi mpe ayaki po aza mpe mutu moko donc babwaka ye do aza mutu moko mutu amilie quoi mais akei c'est tout hein yo kasi Fally Ipupa sa musique te il va continuer sa vie est-ce que akozwa bane en charge je ne sais pas peut-être mais wana eza en coulisses mais toyebi te bato mosusu balinga ko sacrifier ba vie na bango pour les autres non wana c'est un péché c'est vraiment un péché tu sacrifies ta vie pour une autre personne never I can't do it c'est sacrifier pour tu dois te sacrifier pour toi-même sacrifie-toi pour toi-même alors monde de musique oyo est un monde moro mystique obi ke bato belé nde baza na musique wana bayiba bango ba étoile bakoma na bango ka ba ebobolo yo zo mona pe mutu mususu na internet aoloba makambu mais ane na limite te azoloba kutu ota te ke non lobby eko bardé lobby na kokota prison za nekula te po ani mutu soki da ba longole étoile ba longole makanisa ki bomoto o bino bo mona normal ya o mona ngwa normal akole kan internet a beti bordure boye donc eko memela ta liwa mais asa kuna te pona ya o mona normal tano eloko manike abetaka pona Fally Ipupa tande bakangisaka ye tande bayimiliaka ye mais ce que yo pona yasaki succès otambola na nzela bazobelela ye manike tala lelo alors merci beaucoup en tout cas je vous aime je vous adore je vous amour restez toujours connectés sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel on se retrouve next time. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.